komingi bongo papa sozo na émission yo mama sokaza na cuisine bengi na bikata na kolamba yaka na pembeni moi de pêche moko ya mbangu eyeli biso awa on a lobi avana kangisa mo ekolo bama na ji dossier na tika na ba parquet patience ba talo ba bité on a raison inutile à roboma na salle les la plainte ya chaîne na bina non c'est ce qui na la lité butu bata potoni so baso benga arranger ba tellement ni ngasa mamba bomba na te na ebisire ndeko no ba obenga e pa bato na fundi ba olobane ba kuta na baso attaque kimi alomba à quelle place nyonso suka surtout ceux qui va signaler pe kuna déjà que bon corriger mutu wana parce que ngai na obenga directeur la prison na bi mutu wana za wa tabuso ba magasi bon sala obi pa chez RFI donc kanga sera ako sala suri kambote andoko batu ba kolanda na sima Roger Baka akangisi mutu za na torbo ba fundi bato na ba koloba ba kolemba mais yo bakala bien ouais ba pour la danse Azor abunga pour la dame ça dit na chasawa banda ko traiter ba fiance ba magicien ngana bengi na c'est mon frère ngana dénoncer ba bato ozo sala ya buso si le mutu mo ba katesi ba pour la danse mon goyo ki idiot alobe tikelingati 20h il faut na bengaye soki na bengi ete lobby na bureau le nazarena zana zate place nyonso na kozala ba olokotanga toka liboso ekoko surkide na mutu mwana na nzambe ya kosala mutu mabe ya kolimwisa mutu ya ko enlever mutu bangi singai ya ko porter plainte ya ko enlever mutu. Qui est cet homme de Dieu là? Toi tu sais, moi je travaille avec le conseil de l'État en matière de sécurité. La benga qui le sera déjà c'est général. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Si l'on forme les projets contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel des armées. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Shalom, fidèles téléspectateurs du Nazaréen. Bisika nyonso bokolo na so mokolo mwalelo na pesi binombote tikete kimia na nkolo sumasia eko bakomela o mabota mabino bozabongo na site na bino bolingaka mingi na baratango no sizala kami balete misato te zala kaka moko. Les Nazaréens 100% christianisés, les Nazaréens site à ban ensemble. Et bon, dans la émission, au peuple se pèle en mingi, micro-fer, et bon, micro-fer, il y a le lot, na yambeli bino la, princesse de l'éternel, Tiffany Moko, oh, pour na yambi à chaud, comme on dit, mais yambobo, comme on est toqué dans le kokubi sans zambe, oh, à celle biso sungolu moko la lelo, et tous paiement, tous se mouvoir, tous à compter parmi les vivants. Il y a de quoi Kolobane Matondi au travers extrait à concert au trône. C'est parti avec la régie.
Merci, je pense que le yembo oyo salibino elenge sika besoin na personne bandako en tout cas bomaka ki mokolo na biso ba tozala ki wana et le maman Marie Claire Karawa to c'est très moussa qui vraiment ezala kitoko mingi bongo papa sozo na émission yo mama sozo na cuisine bengi na bikata na kolamba yaka na pembeni moi de pêche moko ya mbangu et yeli biso awa bongo sans plus tarder que tourner vers maman Tiffany à qui j'ai dit shalom. Shalom maman Marie Ampiamé. Santé ndenge po semaine passée ndoto ningana kio ça va siko. Ah oui na bana ninga lobate parce que malade ou quoi nzoto ningana ki ndingo lobi naza na convalescence nzoto ningana ki na kwa ki na musala juka ya maladie yo ebike année 2019 na bougé té na travaillé trop ko travailler à musique ko travailler à les Nazaréens ko travailler makamnanga moko privé. Alors, et comment que ça en surménage, na beta qui en karatiti, vraiment, et koisa kinga. Heureusement, mon papa, Moïse, le directeur, avec Imbang, vraiment, bah, au Lorotanga, bah, memingai, n'a pas de traitement, ça va, Nazaranga, non, c'est la Nanganzam. C'est quoi, c'est senti une déni? Oui, mon maladie, et ça, toi, maladie à Kambango, et qui n'a malin, ben, qui n'a bien. Mais moko moi ba vertige, ce que c'est moi mouvement qui vertige. Sur le van de télé ma vertige. Mais ça va parce que dans malgré ça, on continue au salle l'ensemble, je suis dans l'œuvre de Dieu donc ça va quoi. OK. Un mot pour tous les téléspectateurs bakolando sur mokola leona spécial micro ferro. Et ça dépêche pour nous bengo dépêche. Ba sala il facile baby dépêche lingolo banini. Okolo bana bangoni. Mapendo yangu na batoto yote iko na panda neka na lobaka mabe ya nzambe za wapi la princesse lelo ndenge ba obenga ngo dépêche. Oui. Donc mabe nzambe za ceux qui la princesse à côté dépêche. Donc ma Mariam ayambie na dépêche. Ya vite fait ko ya le voilà. No comment mais ya les dépêche. J'aime tout le monde, tout le monde. Seulement c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part. D'abord, j'appelle l'intelligence, aussi la sagesse de Dieu. Et accompagner, vous voyez, l'esprit et le corps, deux choses différentes. Je demande à ce que mon esprit parle et que le sentiment de mon corps se taise. Donc, et que le Saint-Esprit a à place pour que son peuple ait à l'édifier. Pour que bénéficie à l'épananga, mais pour que le peuple de Dieu, par rapport à la mission que le Seigneur a donnée à les Nazaréens, bien sûr, sur Ésaïe 43, parle, ouvre mon peuple les yeux, ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, ceux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. J'appelle tout le monde na écoute moko spirituel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ, merci. Maman Tiffany moko ndenga na ebele openza olinga mosala na yo nzamba pesa yo penza ya journalisme lelo na kamwe komona ona ndako na moni pe bandeko na biso bayelinga mbango caméra na yebite lelo ke musala te pone yo lova musala to ke na manière bata mokili boni lelo ke musala to Matifani qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui na linga musala na ngai po mutute mutapesa ngango ezaka nzambe mutapesa apesa nga musala oyo alors luka nzambe mutapesa ngango azawana toujours pona ko batela ngai quoi ko batela ngai ya onde na linga ngo ingolo ba d'une na façon je peux dire j'aime le Seigneur. Vous voyez, si tu n'aimes pas le Seigneur ou ça œuvre n'est la négligence. Alors comme j'aime Dieu, je fais son œuvre avec amour et crainte quoi. Na musala nzambe na ke musala te parce que et puis mbule beti na Kinshasa ça te pas mbule beti Matifani. Oui mbule betaki non au moins ça babilo mususu yo monika mbule beti mais ça une manière nzamba épargner pe mutu. Nazonga na moi simamuke avant na beta concert je pense ndeko Yves Bolo fazana otobenga monsieur Fayulo azawana avant na beta concert nazui vision moko et na vision na monaki baza ko laksanga ke baye ko kanganga je vis plein de soda baye ko kanganga mais bakuta ngate mais muta funda kinde na monaki te mais na monika kake batu baye ko kanganga. Alors parmi mkonjo azalaki ana mkonjo na moko na vision na yebiye na yebiye na bomotobo donc yende ba porter qui plainte pas na ye alors ya ye kanganga tango ye bakute ngate alors
ndeko Yves bakutaki ndeko Yves cameraman ndeko Yves na oloba Yves azana akoleka pe liboso ko témoigner ndeko Yves alobi na batwana mère azate aboyo bimisanga mère azate batwana babi non bimisaye kaka bimisaye habite maman azate na olobi la mino ke bon et comme il moi discussion na non komona ngo le Seigneur me fait voir ça dans un monde très clair alors comme là on est discussion ndeko Yves na batwana na moni pende komi bato belé bimisa na ko bimisete non c'est mino ke mère azate bozo ngaka bo insister et comme discussion jusqu'à ce que bakangi ndeko Yves mais ce que bakanganga alors Dieu merci muto ayaki pena ba soda po bakangangai lokola yebaki nga a doser abomi moto nek bakino balobaka batiki ndeko Yves akei nalamuki na bengi na so aussi message pour na muto ebise njo ane message nzamba yebi parce que nga nyonso ekomela kanga mama Mariam ngai eloko moko te komela ngai nzamba talisanga te tout bandeko bayebi nga vali kambo ya na yaka na lobi ke nzamba yebi singa likambo boye ko salemela ngai et puis salemeli ngai na bengi ndeko Yves azawa na témoin hein azana na sima caméra ndeko Yves yakana yaka c'est bolofa dans le héros dans l'ombre na biso vraiment voilà ok c'est mon fils Yves na ebisaki au message wana toté obisanga ezaki quand avant concert donc merci na ebisa yango alors nzamba moni la biso makambo 1 mois avant 2 mois avant 3 mois avant et le kinango on a prié na bondeli pepo nae na ebeka message eza po nae nzoka nzamba prévenir nga déjà qu'il y a un combat na vandi nanga ezaki mokola lobi na utaki ko parce que to la kaba na nzambe to ko ba preuve ya ndeko baby parce que biso na le Nazareth to ngate ke mutaika na témoignage abanji ko loba to ebité autu wa pesca salela yango ya solo tout ça na la kaba na nzambe na ba preuve alors ezaki lobi tango ndeko baby aina pasteur nae na papa en tout cas na muntu ki nous a ba preuve parce que to avancer pe na témoignage nga na ko karaboité na ningi vraiment na zo ba preuve ya témoignage mama Mariam nazo koma na question na yo nde na kindaki lobi ko zo ba preuve ya bisika frère baby atchaki labo na ye ba bisika desu salaki ba biloko ne wa invokaka na kindaki ko zo ngo lobi na zongi Alain qui a kalaza témoin parce que nga nzamba ko bombela ngelo côté. La Bible nous dit lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe alobi fona kendena nous kosani ni ko ebisa amina ngai Abraham. Donc si tu es un enfant de Dieu, le Seigneur ne peut jamais te cacher la vérité ko ebisa yo. Alors là toi na nzela na pressentir. Nabi Alain non pressentir c'est comme si ma bé moko ezoye langa. A serpent ani nabi oui non mon aneti mais na yebite lo kwa ngozani mais na pressentir ma bé. Abi a serre lo eza nango te. To yepe to koti lelo mbule beti butu mobimba. Na lamuki to nasali prière ya 5 heures na ngai. Nazongi na ngapi na pongi. Nabi na obonga ma mona keni musala. Et komi ba 8 heures ndeko ala benga allo mère. Mais eza ndenge nini pour lelo ezaki fallait to kendo tala na 6 ans les Nazareth fallait to kendo déposer ba biloko na hôpital. Ndembule beti ala benga parce que ibaki programme wana mais programme échangé to ndeni ndembule beti ngabino programme échangé to kende lobby parce que mbule beti arrivé au Katina Alain na bisi Alain nazoya et comme 9h30 19h30 na bimana bunga mana kende musala ndenge na mesana parce que na linga musana nga mingi na kika bolembu na vandi nanga masolo 10h et bandi masolo mandabia akenanga ba pourquoi tout d'un coup na mona kaka téléphone sonné ala benginga allo sœur tozana na évangéliste Roger Baka awa ngabi vous êtes évangéliste Roger Baka on a vraiment à vrai dire à taba donc il y une année hein plus d'une année une année je pense donc des autres qui c'est une année parce qu'année mobimba tout mon année été tout d'un coup évangéliste aye ko luka asa na yo wapi
évangéliste Roger Baka aye na bureau. OK. Abi mais amoni ngai te. Ba apprendre nga ke aye amati directement na bureau. Mutazala ke zaki Yves Bolofa parce que Yves aye bié lokola muntu nyo surtout mais aye bié te de près comme ça. Mais évangéliste Roger Baka aye bien Alain, mais aye ndeko Yves te parce que Yves aye na sima. Alors ndeko Roger Baka akutaki porte ya ko kanga parce que ndeko Yves tanga moni donc et ça là il kaka neti circonstance quoi. Ndeko Yves aleki na fenêtre place à bureau nanga a fongoli te soka lingaka tala nini ye mo kaza mieux placé. Nde akuti évangéliste Roger Baka a pas aller na voiture azo parque. Bon comme ayebi le roi mopandi sango atali azongisi mutu. Là azongisi mutu ndeko Roger Baka akoti. Ne pa ye aleki ba garde directement matiti place pa yebi bureau nanga place ezala. Aye na place à bureau. Akuti enfermé. Azaki moko akiti abengi Alain. Alain tout na évangéliste Roger Baka utoya. Tout d'un coup Alain ye abandu tala aye ko sala nini. Nde ya bengi ndeko Alain évangéliste Roger Baka bengi ndeko Alain. Abandi ko yebisa ye tant d'histoire. Alors ce qui m'a vraiment étonné. Vous savez na fruit de l'esprit hein. La tempérance aussi est ça. Tu peux avoir un problème, il faut avoir la tempérance. Je pense qu'il y a que Lukanga. Mais tant que Lukanga au Moningate, Nazara na ville à Kinshasa, au Rokende. Ozon a l'issue au Kutanoka Nangai. Mais la chose étonnante, évangéliste a terminé à balabala. Bande kuba kumona iba image. A terminé à balabala. Batu babandi koya. Na balabala. Oh, millions les a kotenga na salak. Il y a des gens qui me respectent. Vous voyez un peu? Je respecte ta kangai. Nayaka na kota na kesa na ngamsa na calmement. Na bimi na ngai calmement. A telemisi bateau. Il commence à parler 2, 3, 5 personnes. Ba telemi bazingi. En criant des kaka kriaka. Bateau ba royo ka audio na lingi bateau. Juste qu'est-ce qu'il a dit? On va utiliser la bise audio parce que n'ébité caméraman so a déjà déformé. Bilo ça va ka bili. N'ébité c'est quoi ça qui bili? Ba j'ai vu c'est dans Toyoka. Non, parce que tant que tu koloba, tu vas faire belé. Sur ce, au moins même na souka ba discuter na garçon moko wana. Ba soigner sous na garçon moko wana. Alors au moins passe ba bomara mutu. Ba to ma pe ba zanga to ko yo kasi ki ba tino surtout ba oyina Sœur Tiffany. To za kana ba to ba yina biso na ba to ba linga biso mama Mariam. Alors garçon moko passe aki wana. Tant bengi pe ndekwalin azo loba na ye makambo. Alors il y a un bien aimé azaki wana a record ye. C'est là qui allait un thème enregistré qui a record parce que là il va quitter ayo ko luka nini tout ça. Ndé ko na tanga bandi ko expliquer bon parce que bandi déjà ko expliquer avant là il y a bandi qui déjà ba explication pas bat na balabala. Ndé batwana bango mo bandi ko enregistrer ndé a bengi pa Alain a bandi ko epsala makambo. Alors il veut pas bandi ko landela bango partir à likolo. Il va bi ah ya comment voix eza yete il veut pas à partir ya parce que bâtiment la ngeza likolo abi non aza star so qui star aye boye esenge ko zwa ba image il fait pas partir à likolo azo zwa ndenge a tombisi bato a expliquer bango ba problème na balabala donc na tiki na bana nzambe bayoka réaction ya évangéliste aye ko lukanga pona nini. Oui, c'est parti avec la région on a toujours quand nous mouké et le pourquoi il y a boyé il y a un évangéliste Roger Baka. Merci. Présenter tel loko moko moni Roger Baka za mutamaki ezaki on a lobby avant kangisa ko ekolo bama na ji dossier na tika na ba parquet pa tsaza ba talo ba bité on a raison ngai na dénoncer ba a teleme na ba passer na lokuta mais na la kisaka tala likambo mabe na moni yango solo baji keke na solo baji keke soko otaki nyama nyoka nyoka ngo yango na ko bombelo te na na te contacta na sina sali foyeba oyebisa ke ikambolo bakatango fona vanda na ye na mutu wana na kiti naloba na bato na TV dorénavant bolanda na te comment vous voulez muta simba kiki silobi ala muido ale na tongo na komi pasteur na témoigner c'est pas ça verbe témoigner et la difi au moni monane na nzambe
olingo betongo lisolo na base mais oyo abino komi témoignage ozalaki na tv pase butombo aza ndoki soni kafuta aza ndoki ndambo ya ngai osi bokota makala oyo makala osi okotango makala ngai nakota makala epuis moto atravaille na bino awa nga baka nazali na bango totei na longwe moto aye na nsima na bino bamutu botravaille ne aza moto ya maikari oyebisi eke soki oloba na motu na publike oza motu ya maikari oyebi dignité ya bomoto wana nini obomi inutile ya kobomba nasaleli eza plainte ya chaîne na bino yango nyonso esi ekei aza mokademi ya kombona yango bokokanga ngo akoya ti awa na matiske pa général nakebisa ye général kotelanga su plainte akota plainte parce que fo totika babétise oyo olamuki na ntongo mbala moko martin faino mutu monene aza ndoko atisekedi non baza bapapa ya bana baza na bana na ndako fo tozakami na balimite ntango ozofinga mutu finga likambo oyo omoni mabe mais komendo touche mutu lokola ngai boye nabandi koteya na congo depuis 2000 filme nigérien na sisi na koti na mateya bato nyonso bamoni nga maji mini na namoni yanga nasalaki osere na azopermettre motu nazwi batémoin awa na yawa nalali te mutu bata poto nyonso bazobenganga arroge garçon azobenga moto ya maikari atangi kombo na lobosala bafilme ya nigérien nazalanga moto ankuku te po mokolo bosala makelele na tv nakolobaki bavoisin oyo bazala na maison de couture bamonaka ndenge nayaka mpona luka o toso inutile akobomba Je t'envoie la photocopie des plaintes. Donc tu dois rédiger la plainte. Tu changes seulement du nom. Je t'envoie la photocopie des plaintes. Comme ça, moi, quand je vais récupérer la plainte, nakoboya te nga nafundi ye na demiak nafundi ye na parquet après nafundi ye pa bapaster oyo tosolana bango na bibino moko bomoni mwana mwasi oyo naa na bebele oyo na ye 4 asi apibia mpo nanga afingaka nga nayebi te mpo na longwa mpa na ye na boya nanga aza mwana mokie naza yane so na 15 ans bapaster bana bamagie toyebi bango base ebele na ngoko na yo soka nga naleki na tv naotanga kombo ya moto nabike aza moto ya maikari petit frère. Ah non, pas jusque-là. Vous avez débordé. Bino moko micro. Et ça aussi le sentiment attends bon ba mo bien. Ata yo moko. Té. Zonga na ndako luka foka, bandeko na famille na bino. O ba sala droit. Kamate loko tela bango ba botala nanu Est-ce que les infractions vont te salir? Mais on va t'arrêter. Tu viens de parler de quelqu'un. Au comité, on peut se battre à Combonaï. Au comité, on peut du film nigérien. Si quoi? Mais il y a tout. Toya ngana koya na pana kino lobi soir na koya abi malgré justice ela na makambo to vanda wa bobenga mutu wana Alex nga esika ngai na ye to kenaka osala maikari. Ah mon ami, pourquoi beaucoup ça monte mon ami boy? Pourquoi beaucoup ça la passion à ma fille boy? Pour nous capables pas l'andabino jusqu'à ce point. Et puis bino na jina bino boy éviter que monta. Aïe ka boy mbala moko na sana témoignage. Pour les guiser la télé. Abano tamba ko baba. Abano ko baba ko baba. Papa osambela ka wapi? Pasteur na ona. Église na bino nini? Et l'autre côté, bon exemple, tu dis bon un jour la télé. Bon, de toutes les façons, les Nazaréens, ils achètent la monnaie, ils appellent un avocat. Alors, moi je pense, il est préférable de son nom de l'autre. On peut s'en avocat dans l'île. Batala, il s'agit de bêtises. Cette fois-ci, vous avez débordé. Dans l'Anarabi, non, mais. Et comme il y a un monde qui est connu sur le boulot, la fin, on a un autre.
bakangi Roger Baka notaire bakangi Roger Baka solala mwasi Roger Baka kufi ezobima nazotala kaka je crois bango bayebi yango baoyo bango mais naotala kaka kolanda biso ni bayebana ekoma ntina point ke oyo akolisa patata oyo oke otie na internet 10 000 vies Roger Baka na batangi bakombo ya bato bafongola émission boye garçon moko banda osala bafilme nigérien nani aza osala filme nigérien batelema na ninga osala babombana te na ye nayebisi ye ndeko no bakobenga ye mpa bato wana nafundi ye bakoloba ne bakutana basola ata kimi alongba ake place nyonso suka akooblige akanga awa poso akangi te bakolandele bakotuna ye bolekisi baotokanga ndeko ya ministre moko likola diffamation alobi na ministre kamela makila bato babengi ye yakolakisa se kamela makila eza te ana makala na miso na bakomobenga so banégocie frère na ngai quand tu dénonces quelqu'un il faut que tu brandisses une preuve du genre aza moyibi na comptoir nzao bato babi oyo bon toyoki yo kasi nini azolakisa te aza moyibi abitala foto na yango oyo azobuka po atomati ndenge nini bakanga moto wana te mpo adenonse yo mais olamuki na ntongo Roger Baka a magicien asimba bakisi na maikari akenda kozongo na Nigeria na Niger papa na ye kutu soni yana ya bakisi rock Mose omoni mutuka makala oyo tina bato bakota makala kama babenga akoma moto mata na bus oke makala nde jour na mutu arealisaka ke mama na ngai ye likambo nini nasalaki nga nakota makala nayezo sere na yo apeme na makala kamio tuna bakoyebisa yo ba tuna ye akoyebisa yo ezaka esengo mon ami ngai Baka nakota makala babengi yo boye Baka omoni mutuka frère mokota makala te tuna mutu akota makala okomi na entrée boye balongolo bilamba bakomi koverifie yo bakotso pi surtout soki basignale mpe kuna déjà ke bokorige moto wana parce que ngai nakobenga directeur ya prison na moto wana aza bato ya busolo makasi bosala oyebi pacho RFI boyokaka fika su bato wera automekise vungule abimi mbala mo akomi respect ela lokola ntango na likambo ntango bokanga sera akosala esu likambo te andoko bato bakolanda ye na nsima Roger Baka akangisi moto aza na toro mpo bafundi ye bato na bakoloba bakolemba mais yo bakala ke kotelema na te voloba likambo ya motu bolika po balanda yo bayeba koza bato nyonso apoto oyo babengaka kaka mpo na ye mpo na sere na ye nakomi na koboya koyamba frère Roger non il a exagéré il faut bakanga ye frère Roger nga nabengi daya motu tel ke loko omona ye fo bakanga ye il faut baka alekisi trop c'est trop maintenant mwana mosalaka nsaka nini na biso maikari oyo bino bolobi na tv wana moyebi ke bato nyonso siko balangi yango de toutes les façons numéro nanga nyonso yango tous les deux numéros eza naa naposala mona Tiffany avant baprocéder bamakambo bali masala lelo na ntongo mibale bazwami deja bafunga te baraka mobiso batinga biso bazwami amatongo alors ye aza petite ere nanga mais akomi koexagere na buzoba oza na mwana
Mwana? Non, boti te. Vous avez normal, vous avez un 4-5, voilà mon atom, voilà mon atteint tu as un beau calcul. Pour ne pas calculer mon mot, on va faire la justice, on a dédommagé, vous donnez pour porter atteinte. Il y a 1 heure. Bonsoir madame. Je suis au courant de toutes les diffamations que tu portes à mon nom. Quand on n'a pas de preuves des allégations qu'on porte, une personne s'appelle diffamation. Renseigne-toi bien en droit. Ça coûte quoi? La facture viendra. Soit de Dieu, soit de droit congolais. Merci beaucoup pour tes insultes à mon égard. Tôt ou tard, tu parleras, tu payeras. N'arrête pas, merci. On a rien à dire. Bah, bah, mutamaele. Natamba na batamaele. Zo batamba na bazo. Ndenga na zalaka sene na lo balikana. Na benga ba tokeka. Na lo balikana boy. Non non non. Ko lo baboité suka na point rouge. Mais ce bon ba conseil en droit. Loba na ina tiki numéro na papa bilo so boza ba témoin. La pesi numéro. Te yote bungwa. Ozo banga pamba. Et maintenant, vous avez essayé. Lungwa limbisa basi. Nana kanda ya. Limbisa. Te na lobby hein. Na zubi no témoin te boya ko samba. Na lobby au moins devant Nzambe. Na lobela ke na miso abati. Ko lo boyi ko témoigner na yo ke na lobaki te. Ko lo boya na yo mu ko témoigner pe akosala ko. OK. To suka na limbisa papa. Na senyo ko limbisa hein. Azamuta o papa. Na lobi témoin na sens ami son Nzambe na yaki devant yo bato bamoni nga na fingi yo te alobi mabe te alakisi yo mabe ser na sa asalinga na balobi na nga na ke naozala sikoyo mokolo koboya keno nayaka te nakoloba Nzambe likolo ayebi te bato bamonaka nga ntango nayaka koluka bino nyonso na bino donc likambo oyo eza likambo okima te faut explique eza likambo okima te eza likambo kozwa courage kobenganga frère Roger osala na solo elobi na marquis moko alinga na te pa finga nga avandi esenga no pardon batindelenga mbongo na poto mpona asala likambo oyeba Paul Adams azar abunga Paul Adams abimi na Kinshasa awa banda kotraite bato nyonso bamagicien nga na bengi na bise mon frère nga na denosanga bato oyo ozosala eya buzoba si lelo motu moko oyebaka te se batia Paul Adams nie bato mosusu baka mabe olobi na mabe boye afandi nie atiki yo décembre leki janvier leki okomi distrait otambola no kaka na nzela kaka le mwa akena likambo akangeli oyeba wana omutu onaseni naseni olobaka mingi te mayebisa ser na oyaya frère Jean lobi soit dictionnaire consulter verbe diffamer na verbe dénoncer ekopesa mayele maluka avocat na yo déjà parce que bakoya koluka yo tôt ou tard oyebi esokinga mabe nalali te butu ça va ngai na epona likambo na ngai batangi komona nga na kati
soki tokomiti ba 20h ti 21h ngai namoni abengi te bango bakomona nde lobi bato baoya bakoloba maka frère olobaki lobi yango ebani esoki asala erreur amekoleka na te mpe aloba wana roger bakana ekobakisa lisusu nde baproblème aza nango ezalaka te yana ozali mabe aza desu mabe nabenge santé banda déranger mais elobani nasepeli te vraimen makasi solana elobani na ozala ti 20h Maman Tiffany mokwa eloko ni boso na évangéliste Roger Baka likambo ngo eza nini parce que ça fait plus d'une année bomo na kate eloko ni bien penza lelo isusu ya koluka yo après une année non komona na te ko lo bateke o bomo na te foka to mona na mutamtaza ba préoccupation na ye na lo bien OK cette année j'ai beaucoup travaillé nazaki na au moins même matin les Nazaréens na dosaki un peu na bémission parce que nazaki na ba préoccupation belo au moins même Jean Baptiste na Yesu ezaki à un moment donné bakutanaki babatisanaki babatisi Yesu après un moment donné ye na prison Yesu pe na makambu na ye eti atindi boke na koluka pe Yesu botu na ye eza ye te donc muna mtaza na ba faire ne okuna na prison o koto pe na makambu na ye comment on a dans le sens que il ne passe plus au Nazareth tout le monde le sait. Non, na loba yango les Nazaréens chaîne mutaza obligé te ya koleka kaka na les Nazaréens donc mutakola lelo na leki alobi na koleka alobi kuna na koleka kuna c'est pas un problème mais oyo sali pasi kolanda ninga lobi na yo kotala njoka nde atindela kinga pe texto na 1h du matin mais malheureusement numéro wana nga na salela yango sute tikala numéro ya bureau alors quoi na maboko ya bureau nde batangi yango bazotangisa ba nzambe pe na moni azobeta lisolo ya émission azobeta lisolo ya émission soi-disant nga na sali na diffamation abenga diffamation voilà na sali diffamation na ebité na sali diffamation en quoi parce que alobi atindi nga na tanga dictionnaire bona eba apeke na zarandi sage mais na zamayele te sagesse et intelligence c'est deux choses différentes. Bon, et puis on attend un dictionnaire. Diffamation ils allaient nini. Yenda ami place au yebayango. Alors à l'obina katuana que on a cette diffamation na salé émission. Je ne sais pas. On a sa chaîne maman Mariam. Na yambi parce que Betty solo ya ndeko baby. Na yamba ndeko baby. Na yamba ki teke zala kinde ye banda ko lobele. Évangéliste Roger Baka. Ngala ebe te kezaki Maman Tiffany moi éclaircissement micro s'il vous plaît maman peut-être bazoko taka mbala boso na chaîne misu ba ndeko baby azanani bon ndeko baby azali un frère auti ko bongo la motema na vandaki na bureau na moni pasteur c'est parmi les pasteurs que je respecte et je considère beaucoup dans les Nazaréens alors bi maman Tiffany na elio bien aimé oyo vraiment to sali délivrance na ye temps et l'équipe moi mais makamba lobby eza vraiment makasi na lingi oyo ka pe pambola pe bana na nzambe ba yo ka pe témoignage wana les Nazaréens to bandi témoignage lelo te maman Mariam to bandi ko dévoiler misala satan lelo te pa ya mutu moko te to dévoiler ka to zwela ngo ba combat ba lukisa biso tout ça kino lelo les Nazaréens ko ki 6 ans bana comprendre te pa chaque anniversaire ya les Nazaréens et même mamaka na combat to ko ki 6 ans na biso les 13 combat ils ont continué kaka na yo kindeko baby ya banjo témoigner donc azaki magicien il a rencontré ba makambo asali na monde de ténèbres ba makambo pa kuti bato pa kuti atangi kombo te parce que moi dans mes émissions okoko so émission na ngani so mama Mariam na lingaka ko citer ba kombo ya batute soko lingo loba néanmoins okopesa ba indice mais j'aime pas citer le nom de gens pour nuire pour comme makambo te ba mema ba kende ndeko baby asali mission na ye place bébé akene ko sala ki magie et pas ya ba ange na bango amona ke longi na ngate il a dit c'est que le kanela bango ndenge bazala kuna
nga kutu place oyo azoloba makambo place bazalaki église na nga na yebi na nga ngote place ezalaka. Il faut bomema nga bokendo tika nga place wana pona yeba ke ezalaka nde awa. Abeti masolo sans pour autant citer les noms de gens. Mais néanmoins il y a cela bato bazo commenter eza mutu boy eza mutu boy eza mutu boy eza mutu boy. À ma grande surprise, évangéliste Roger Baka aye alobi ke eza nde ye mutu bazo lobela. Nde leke linganga pe le bandako loba nazo luka na yeba eza nani. Mais ye lelo ayoko bima lobi eza ye. Bon, eza ka koloba te kalobi eza ye. Mais le ka musinga ba propos à tenir. Il y a des propos tels que Tolanda on a eu maman Maria. Abina sali diffamation apporter une plainte na démiable. Démiable. Apporter une plainte. Oh, moi na Nzambe si tu as un problème faut que nous porter plainte et pas Nzambe. Nga zaki na ba problème mais autant les kanela ba finga nga ba lobi. Na les kan émission maman na loba maloba mi balé. Na yebisa que ni. Je prends le ciel en témoin, je prends aussi la terre en témoin. Si réellement makambo ba lobi wana eza vrai. Ekokisa mais si eza vrai te na pesi tenter mais je prends seulement le ciel et la terre en témoin. Est-ce que makambo le kanate le kanate? C'est ce qu'un enfant de Dieu peut faire. Ba lobi po na ngai. Moi je suis innocent. Non, c'est la nid. Na buki mabolongo na ngala se. Na pesi Nzambe merci. Ou bien soko moni pe bongo te ko simba te. Les Lazare eza chaîne, batangi pe kombo na yo te. Mais soko moni ke makamba lobi eza yo. Qu'est-ce que tu peux faire? Maman Tiffany, na nga sa droit de réponse par exemple. Na makamba ba lobi na moni ke e concerné nga. Na linga sa droit de réponse. Soki nga la sœur Tiffany na boy ko pesa au droit de réponse. Ndoko loba non na ke ko kangisa yo. To na kangisi chaîne. Ozo comprendre ma Maria. Très bien. Naka tu ana lobini ni boye bakande ko Paul Adams place akenda. Ndeko Paul Adams ali mo amona na raté mais ya yebi place ndeko Paul Adams azali. Sous prétexte que akoko tikanga 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au mona kaka mukomso ozo tambola boye ba enlever yo. Ah bon? Ce sont ces propos d'Alobi. Alobi ke akotikanga nali envungule na prison. Nali kamuni onga na sali jusque là na yeba te qu'est-ce que ka onde ko enregistrer ki na balabala. Na balabala na pete soki bazongela kango. Bala Nzambe bayeba ba sali na Nzambe ninyo bango bazo pesa ka confiance. Na olia ba kiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les poètes bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Ubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent.
Ah, direction Lengesa, Mokoto numéro 1. En face, c'est l'église catholique. Ah, c'est ça. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a un fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Bien. Oui, bah, pour la danse. Azor. Abunga. Pour la danse, ça dit la chasse. Banda ko traiter ba fiance ba magicien. Ngana benye na c'est mon frère, ngana dénoncer ba tu. Oh zo sala. Ya buso. Si le mutu mo ba rater c'est ba tcha pour la danse. Mama Maria ngana yebi makambo parce que na tomba mingi na ba piège soki nzambe te mama Maria ngana sina kufa. Alobi ke ata ndenge na koliaka vungule mais soko lesinga vungule na prison. Et que nazo banga mutu akoboma na nzoto na ngana molimo na nga. Jésus sur la croix il a dit Père, je rends l'âme parce que tout est accompli. Mutu azobanga liwa, c'est parce qu'ayebike aza neti mutu neti ngai so na kufi lelo na loba yango je rends grâce à Dieu. Tu na kei, ki mwezonge papa. Siko yo mutu tikali soko éliminer nga po soit disant zoko mona kene mission wana balobelela ki yo. Nde zolo ba alobi même ata bana nzambe bakoloba je m'en fous il est déjà zolia vungule na prison quel genre d'homme de Dieu qu'il est. Comment eloka liboso koko surkile na mutu mwana na nzambe ya ko sala mutu mabe ya ko limusa mutu ya ko enlever mutu bangi singai ya ko porter plainte ya ko enlever mutu. Qui est cet homme de Dieu là? Et puis zo porter nani mutu yozo oyo azo dévoiler na émission et ça certifié te pe mutu azo dévoiler atangi kombo na yote. Pourquoi être agité comme ça quand on dit sabat na balabala pour na nini? S'il y a un problème zelanga ta après 10 ans na royaka kaka mais néanmoins ça porter plainte na demiable to éviter plainte ne soukelende so plainte et plainte déjà koyaki et koyaka comment yo tiki na plainte yo moko rapidité oye na yebi ke bato batanga babenga kango violation de domicile. Violation à domicile. Des domiciles. Des domiciles. Oui. Pour ceux qui akuta kinga te, bien aimé dans les scènes. Admettons qu'akuta kinga. Pour aolo bana na audio na kanda. Oh. Oui, ceux qui akuta kinga, c'est que soit alinga betanga to ebite batunini ayaki na bango. Soit alinga betanga, soit alinga salanga nini. Moi j'en sais rien. Ah tu fais na mono zo banga. Bon, na audio lo ba Mariam mais la Bible nous dit le ciel est mon trône mais la terre je vous ai donné. Dieu nous appelle à la sagesse. Namakam na mona ebele na musala o epesanga pe sagesse. Bana na nzambe ba mona ka bato ebele, soit ba mona ka biso nde to surkila kana internet, mais ba yebi te batami na sima. So tuninga ko banga na bo moto na koloba par rapport à moi par rapport à ce que moi je sais de cet homme de Dieu, je peux avoir peur. Mais na moli mona banga te poso kata bominga, moli mona ngeke epema. Nazo zela yepe aya ba juger bisunga na ye. Et pas par rapport à ce que tu connais de cet homme de Dieu tel que non lorsqu'il a dit que Paul Adam Samona n'a raté. À côté octobre, novembre, décembre, il dit des choses vraies. Il dit des choses vraies. Oh, ils ont deuxième femme lancée na nini sous prétexte de faire terre. Parce que pas n'anzam na habité souki. Mère fois ils allaient que maman Tiffany moko. Non, au moins non maman Mariam, nous ne sommes pas ici pour tout dire, mais laissons le temps au temps parce que ngana roti quoi t'as 10 ans. Natiko pendant 10 ans ozoganga. Il y a d'autres gens lorsqu'ils passent à la télé, ils témoignent, ils parlent, ils disent je regarde et puis je rigole hein. C'est qui nanga kaka. Tu vois un peu?
Moi, je ne parle pas de choses qui sont spirituelles. Là, il faut tout que l'on a frère baby, na bato baby spirituel makasi, donc baby spiritualité na ninga mabe. Ba lobana kana ba jaro dévoiler nané, dénoncer nané. Mais moi, je parle lorsqu'il a dit makambako limusa, makambako lesanga mvungule. Mais il est capable parce que nazo reconnaître un jour, il était venu comme ça chez moi. C'est un agent de l'année. Oh. Oui. Ne me dis pas ça, Matifa. C'est vrai ça. Vous avez pas preuve, Maman Tiffany. Mais n'habite pas côté la ngai mais na tika la côté yango te. Na vanda na ngai kaka. Aya côté la ngai lobi ba nzambi ba yoka ba tila ba parti wana na côté ba preuve na nebelete. Ba taka parti wana o ya zo bisa ngai ngana za nani. Naza agent ya ANER na service nini. N'habite sur maman Maria ba nzamba ko yoka. Oui, wana ba tsheli biso na ndeko Alain Kiakala. Sangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafu. Toi tu sais, moi je travaille avec le conseil de l'État en matière de sécurité. La même qui fonctionne déjà. C'est général, toi tu sais. Moi je travaille avec le conseil de l'État en matière de sécurité. La même qui fonctionne déjà. C'est général. Maman Tiffany moko orumba menace otangi wana menace mususu ezali oya lobi. Non, tolobi non toloba non likambwana ya Jean ANER wana. Lorsqu'il dit de tels propos, ezali babenga kango bato droit nde bakoyeba trafic d'influence. OK. Babenga ngo trafic. Mais effectivement si il ne peut pas déclarer de choses oh ya zaté. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait avec les autres? Mais lui-même, il a déclaré aujourd'hui que Paul Adam Samon en a raté. On a l'équipe Paul Adam Sinanine. Il y a un lobby octobre, novembre, décembre, janvier, mais aujourd'hui qu'il sache que moi, spirituellement, parce que attends, gloire à Dieu, na kepema. Mais mon colo na zali. Mais physiquement, naza mutu, naza mwana batu ya papa Moïse Mpiame, naza mwana batu ya papa Michel Moko, naza mwana batu ya ba maman. C'est ba maman. Vous comprenez? Oko limu sangai po na salio nini? Est-ce que ko singa nga droit de réponse nga na pimelio? Himo zo déclarer zali na service ya renseignement ya chef de l'État. Nde musala évangéliste Roger Bakasala e uti na munoko na ngate uti na munoko na ye moko alobela ngango mais ezana biloko ebela loba na mkolo wana pour ne pas ko betisa bana nzambe ba misusu pesa bango de stomac na ba tension erreur on a gardé tu vois un peu na tie bongo pona bisa bana nzambe ke o ya lobelinga na audio wana bato kaka bazinga ki ba enregistrer ki ba tindelinga ngonga na vai na ngana ndako. Alors, évangéliste Roger Baka, je suis déçu. Je ne sais pas qui vous avez conseillé de la sorte. Un homme de Dieu ne peut pas agir comme ça. Je crains parce que vous êtes agent de l'ANER. Vous me promettez que Ogoli Moussangaï, Ogole Sanga Vungule, Paul Adams, Ali moi, tout ça, tu as dit beaucoup de choses. Ezo Bangisa. E Bangisa. Aiki na likanisi ya pété. Tu ebite na kacha mutu kaneza filmé. Aiki na banani. Kina banani. Tout ça, ça devient dangereux. Alors, après Singa ultimatum, petit 20h. Oh.
Pas vrai. Mais n'habite ma Marie, yo mon royo qui idiot. Pas vrai. Alors ben tikelingati 20h. Il faut na bengaye. Soki na bengi était lobby na bureau les Nazarena zana zate place nyonso na kozala ba olokotanga. Benga siko ye akomi mutamibeko na oyeba te ye moko nde plainte physique yo plainte ya mukanda o to yebite ba pesa biso une explication ba téléspectateur ba olanda biso ba maman nyonso ya Nazaréen na papa nyonso botala makambo ekomeli wa bino la princesse. Et quelque chose à ajouter maman Tiffany avant de chuter? Il y a beaucoup de choses à dire mais je ne dirai pas aujourd'hui et je ne dirai pas. Ngala kanise kuta ya kufuta nga nyongo na nga ya babazan zalaka nango. Oh. Là ba bisinga ye. Po melanga mbongo na nga ya bazin. Oh. Oui. Amelanga mbongo na nga lo ba kufuta nga ngote. Ngala kanisa ki que popo na ozwaka na nga ngo pe lisusu te. Ngala kanise le ba bisinga ye na kantina sepenga ba lemsa kufuta nga nyongo na nga o akanga nga ya bazin. Nyongo combien kanga? Te ata $10 ata $5. Eza nyongo o kutu mosala na nzambe akufa na nyongo to bible lo ba tezala combien moi sine kaka kenda lo babi Eli mobile na ngazaki mosala Eli ya nzambe mais akufi na baningo to ba nyongo ezaki combien nyale ba dédommagaki ezaki po wumelaki Eli apesaki ba huile ebele ti sopani ti na sama bele ba futa na oyo kotikala etikala. Ok, voilà. Koshite malembe maman Tiffany nebi kozana ba maman na yo ebelo balingaka yo otana ba sœur na yo ba grande sœur ba papa na yo tala caméra malamu ozana message à quoi adresser vers bango nyonso ba fan na yo ba téléspectateur na yo olobana bango nini. Avant na lobela bango je dirais d'abord à l'évangéliste Roger Baka. Oui. Évangéliste Roger Baka, moi je te considère comme un grand frère. Vraiment, tu as eu le temps de rester avec moi. Naza jar ya bato ba banga kati. Pe jar bato te ba bangi saka. Te ko manipuler na ngaka ba manipuler ngate. Donc na jar bato ba bangi saka te évangéliste Roger Baka. Soko déposer plainte. Moi ce que je sais na émission na tika jamais reçu l'émission na combat évangéliste Roger Baka. Donc soko tiki plainte ekoya obimisela nga émission parce que au moins pas tant bazarambeni akoli musayo après quelque temps akoko tika opé lelo hein je sais les choses dont je parle akoko tika opé aseni tabosani likambo 1 mois 2 mois 3 mois kalinga zolo bana ovanda ka be ban lever yo Mbamoya oleka la TV. Moi je suis de Dieu. Je suis le serviteur de l'Éternel. Au moins Nzamba m'a frappé. Oh la cause Nzamba m'a frappé ngai cause alande yé muta frappé ngai. Au moins j'ai eleka na spiritualité. Nous souffrons beaucoup na musalo surtout. Ba yebi ke à moi si. Ba koyana ba insulte, ba koyana parce que ba kangisanga munoko na lobate. On connaît beaucoup. Moi je rigole, il y a beaucoup de gens qui dévoilent Nathalie kana sekinanga. Alors je dis à mon grand frère, évangéliste Roger Baka, les gens te respectent et te considèrent. Alors garde bien la considération dont le peuple de Dieu vous donne. Si vous voulez à ce que tout tombe par terre et que ba nzambe ba yeba, ba vérité mususu ba yeba te ekobima. Na salelu émission te, na tangi kombo te na émission. Wana na tie kaka ya ko si vous répondre, voix na yongo le baka qui agent à honneur. Alors, ce que l'ingi batouaye ba c'est qui est caché derrière. Yaka ko sanga. Sur ce, j'appelle à tout le monde bayeba. Ce qui est le certifani mabe comélier, alimwe, poison, enlèvement. Je connais bien ces gens-là. Et que vous n'êtes pas une sous-souté. Et que vous n'êtes pas un mouton qui n'a audio à la lukisanga lelo. Yo batangi kombo na te pourquoi comme agité balobi kombo na te ni ya mboka ni ya nini on atangi parce que aye na bureau pe bezo ka vone ndena tangi kombo ne mais na tikali ko sala l'émission te et puis si on se sentir concerné salanine senga droit de réponse yaka les cas loba numéro ya pasteur Timothée zo le kawana bengaye. Pourquoi seulement bango ba natuni ba nzambe pourquoi seulement bango ba kamba moko attaquenga parce que ba yebi que Tiffany yebi ba vérité ebele au moins na soka kokite
akende siko ko rassembler ba biloko po aya abangisa nga faire terre nga mais nga na nga la tina te ya ko bimisa ba secret ba na nzambe epesa bango pulu misu babela ba tension tikaka bato bandimela ko wana bandimelo misala na yo ebombama. Mais laisse la sœur Tiffany en paix, tranquille. Je t'aime beaucoup de l'amour du Christ. Aucun problème avec toi, tu es mon frère. Malgré tout, donc, Naza alikamno te évangéliste Roger Baka, Naza a posé à paix, na posé te ya ba débat, tout ça. Et puis, na ça ba nzambe, ba croire en Jésus-Christ, hein. Tous en temps de la fin, faut croire seulement en Jésus-Christ. Tout ce qui est eli qui na batu. Tout ce qui est eli qui na batu, mutaroleka. Mais Yesu Masia a roleka te. Ni na la sœur Tiffany. Je ne suis pas sainte. Comme la sœur Tiffany mbondote na sainteté. Mais ndimela ka Yesu. Parce que ngaso na bina tia ba makambo awa eza somo. Merci Maman Tiffany Mokwa pona na bengi ngo zaki de pêche mona efasiki moko azawa na ebite de pêche lingolo banini ndeko Eliel de pêche bino bana efasiki yango zaki lope de pêche spécial de celle ngomba mopo bana nzembe bazala informé. Je pense que boyoki na mozindo le pourquoi il y a présence Maman Tiffany Mokwa na miko offert o na bengi ngo de pêche ya lelo le basuka Maman Tiffany Mokwa na lingi bana nzambe mingi bo sambe ya mingi pona biso. S'il y a des concerts, on est là. Priez beaucoup pour nous. Priez aussi beaucoup pour le corps du Christ. Vraiment, la Bible me dit, ma koko ya mema na mtakoko msambe. Tozara parfois, tozo garder te poto garder mutume. Talino ka boye. Obina. On laisse seulement bato ka ba onti mabanti mabato ba onti mate bandi mate. Mon Dieu m'a tant parlé, le Dieu que je sers. Soki nzambe onga na salelaka soki nzambo ba santu babelelaka eke ngai na yambaki frère baby eke na yebaki ki akoya koloba makambo nyonso azoloba que ce Dieu là me frappe que ce Dieu soki na yambaki frère baby na conscience que na yebi makambo frère baby akoloba déjà koloba boye que ce Dieu là me frappe. Mais comme nous faisons cette œuvre na logique na crainte nzamba na kobundelanga et que ba plonio so tout évangéliste Roger Baka olinga sala contre nga et simbanga te et longa te. Je prends le ciel en témoin, je prends la terre en témoin. J'ai donné ma jeunesse. C'est ça parce que nous sommes na 31. Tout ça compte. Moi je commençais avec Dieu toute ma jeunesse. Alors on a lingate mutaye la ngai neti pelengende lo ba papa John Ngefa ba poloso. Donc je bénis le Seigneur, je salue tout le monde qui nous suit. Soyez bêtis batma baku bolimbisa nazanga kandate mais néanmoins et c'est capable que moi que malobane nde utana musa nzambe bon surtout qui si na ngate parce que ope mususu eza na yoka moi minga moko so na yoka na nzambe okaye. Merci Maman Tiffany Mokwa nga balara mesaka na misu vraiment commentaire au sala mingi ezate ba maman ba papa bilenge bandeko ya Tiffany Bolandi émission. Hello monsieur Maman Mariam pardon. Oui. Na pona kata. Omoni mutumso ko kansake. Mutumso ko kansake yende ka balinga ke mingi. Comprendre. Po ngungi pe babete ya ke maboko. Mais ezate po wa sepelane hein. Ya po ba bomae. Tu vois? Alors, nde to le kaboy, ba kondi batala rabiso, et après ba kondi misu so ali kolo. Batala rabiso ma bengane biso te malinga la sœur Tiffany. Asepela na msala sala. Ngana vanda mkondi moko akufa na mboka na biso, Maman Mariam na yoka téléphone so na famille wane benganga. Allô Maman Tiffany, bonjour, c'est la famille X. To bengi yo pona boy na ngaso na tangi kuma complexe. Et benganga awawa, bat ba yebi baza témoin, to ngi to confirmer OK oui. Papa Koufi. Ma tika la benga ngate na nde na sala ba émission ma bengi ngam ko ana pas confirmer ngai. Vous comprenez? Donc là yozo linga, là msuso mema ngai na lia vungule. Là msu na vungule kuna mtu mo patala nga. Na ke no tala ndeko moko na prison, na koma bona obima, bata mkonja na talinga. Atalinga, Maman Mariam. Très bien. Atalinga bi sœur. Yonde sœur Tiffany. Na binga na linga ko mingi. Na linga ko mingi surtout na banzembo no bimisi.
okomemanga na vungule kuna okekutana na mutu moko alingaka mingi. Vous voyez, donc j'ai aussi de maman, j'ai aussi bato balinga biso baza pe na ba relation, mais na ko tia mutema na nga ba relation na te. J'aimais mon Jésus-Christ na relation na ngai. Soki mutu alinga simbanga alinga yeba de quel bois Jésus-Christ se chauffe et de quel bois on avait crucifié Jésus-Christ. Alors j'attends. Merci, je finirai par ces versets bibliques. Si l'on forme le projet contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel des armées. Et toute personne qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ciao, numéro Moussoussou. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko tsa ba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala bino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali oyo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Hollande table sainte Hollande mission ka ucho Hollande oyo attaque oyo Hollande ya muke oyo donc cliquez lien oyo na se wana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na se wana omona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao.